Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Excusez un peu. Voilà. N'ébité. Moni éco étouffé. Toza na choc na likolo. Choc à nini? S'il vous plaît, papa, oza na pota na likolo? Oui, naza na pota. Eza pota te ki makambo azolo banga na bien ngote. Est-ce que toko mona pota, s'il vous plaît? Loba siko. Ngani mwasi nini nazaki nini na ndako. Pota oyo moni n'ébité so salion le pansement. Parce que na moni ona ba kusute ndenge bimisaka. Non ba ona yebi. Olo balanga lote parce que on nyo soto sale na ndako na kati. Eso mona na baki na longoli. Na su mwaso yebengati. Olo balanga lote. Ko décision ningwa sa o bisanga poani. Riva. Chaque 2 heures kenda wapi. Je suis un homme d'affaires. Izalaka soki na lamuki ba fatigue ezaka moi mbali nyoso soka la misa c'est soulageaka. Et 2 heures pendant ngai saini. Paisa. Ko se soulager on ezala ndeyo ndako na yo. Et puis yebisanga nona poso tuno question oyo. Pourquoi maman nanga ndimeka na bala yo? Relation nini oyo bozaki na entre famille na famille ya maman nanga. Eza question à poser. Naza mubali na yo na bala yo na mona. Riva. Ne ko découvrir ko to cadette na mnaza. Dernière chambre. Et pour bimana leki na yo, oza conscient oza na utiliser leki na ozo conscience na yo garda pour na richesse na yo. Riva ma bé. Ça non, s'il vous plaît. Eza moi makambo ebele ya moi mulili eza na kati. Lokola bazaki déjà basangani déjà bakoma motu moko d'office moi makambo ya mulili eza ye papa et que c'est transmet pe pas maman. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tous nos abonnés. Obandima, ko s'abonner awa. Nzamba monabino, nzamba pambolabino. Un grand merci premièrement na sponsor na biso officiel. Yatika kabisote. Apesi succès, apesi élévation, apesi santé, apesi mbongo. Comme on a Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor ya Chebiso Télévision. Un grand merci na fondation Maman Denise Nyakero. Matoni mingi na ba o nyoso balingaka biso te batamita mabenza mapambola bino na ndenge boyina biso sans problème. Soyez bénis, na ebike bongo na mitema un jour pour ndimela Jésus-Christ. Un grand merci encore na fondation Maman chez la Mwanda depuis États-Unis, Maman chez la Mwanda a seli biso orphelinat po ete bana bitike ba kolia komela nzamba mona yo na initiative ozui ok plus loin ozusu mbongo na yo na poche na yo au sombi terrain pour na orphelin na minute comme usenga moto yo sa bonne foi après ça quelque chose pour être boyeba ko tonga banda ko po bana balala et uzala malamu mingi na moto nyonso oyo alinga contribuer bobenga numéro ya maman chez la Mwanda to pe bobengi assistante na ye maman Ornella azali bongo na niveau ya Kinshasa yi azali ko représenter maman chez la Mwanda. Mesdames, messieurs, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous encore une fois cette dame, je ne sais pas, aïe koloba nini, aïe ko dévoiler nini, aïe ko exposer nini à travers cette émission, bien sûr, bravo Jésus-Christ. Je m'avais dit bonjour, la grande, n'a pas si on beauté. Bonjour. Le makasiko s'il te plaît, n'a pas de problème. Ça va? Micro? Ça va. T'as un micro. C'est un peu difficile. Mouta madame n'a dit qu'un jour à Rosa la reçoit mais la micro. Maman Mima depuis France n'a pas si on beauté. Nini memio tout d'abord avant na bana mituna le lenge nini au découvrir émission na biso bravo Jésus-Christ. Voilà. Ça micro boy. Voilà. Na découvrir un OPK kana téléphone à YouTube. Na betaki biso chez biso TV ndé na monaki et puis donc na préféré ki o ngapi na zanango. Na mikapi no koloba ko peut-être pe nanzila nango no kozwa solution na ona nango pour ça. OK. Voilà.
Mais olobi kombo nani? Faiza. Faiza. Ouais. D'accord. Faiza nani? Faiza yenga. Yenga. Ouais. Voilà, encore une fois, na yambi yo na émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Mais quand on peut expliquer biso nini ekomelio, to pe nini okomona, to pe problème nini yango ememio awa na émission Bravo Jésus-Christ. Elo ememinga awa ezake. À ta voix s'il te plaît. Elo ememinga awa ezake peut-être ba difficulté nanga ona omona. Mais faut aussi sango peut-être na leka awa. Ndeko na ko rejoindre ngo bien beaucoup qui ko rejoindre ko résoudre le problème nanga. C'est ça elo pina na yeli. Voilà, mais quand on kabola li solo na yo na bato tout ba otala yo na munito yo. Nini ekomelio to pe eloko nyo eko partager na peuple de Dieu. Voilà. En tout cas, elo na yeli awa, zelo mo a passe. Na marié, na mobali, na ndako. Apina na mbongo. Na mbongo. Mais eza choix na ngate ou bien eza ki choix na ngate. Eza ki choix maman na nga parce que ba relation ya bazala nango donc biso to botami nde maman préférée na zala na jeune homme wana. Naki pe na choix te na ndimaki offre maman na nga. Ndimé ko sala ngo parce que alobesi na sali yango te on préféra kufa na ye ki amona nga na souffrance moko na choix onga na ngeke ko sala. C'est pour cela que je dis ça. Mais quand on va dans les on a mobile na mbongo eza normal parce que abimakate azongaka na retrouvons normal. Puis ça veut que ça peut bien na batu, ko so na batu na ozwa ba eko ke mobile nanga azala peso muta kisi. Premièrement na douta ki on ton na ki on trois liboso na boyaki. Na boyaki ngo luka kuna kangisa bango luke makambo ebele. Nyo ko sala une année 6 mois si je me trompe pas. Nyo ko mona na komi ko mona be événement moko nanga moko no comprendre ngote. Mobile yango beta li solo bozana ba fiancé to bozana ndako moko. Nani ndako moko? Vous avez ndako moko. Voilà. Continuez li solo. Ben événement oyo moni au sali constant et ça lolenge nini. Premièrement nalala na ye to lai na ndako. Vers 2 heures boye azati na mbeto kwanye kaza na douche kwanye na mekyo vérifier ndako mobimba presque ndako mobimba na mona ete na teba téléphone na enyo surtout examen mutu azate si libanda don abimi vraiment na tuni portier a monité donc ni trace selenga vraiment moko banga ke wapi musala euro donné habité. Après 4 heures, na moni mutu mamos na mbeto. Alali tout droit. Aza le quoi mutu a perdre conscience donc la minute sana za qui était. Na bengé plus de 3 fois on dit mangate. Et puis 30 minutes après, il ko se rétablir. Où tu vas? Mais ko échapper nga na utaki na za ke sika bo. Na moni oka normal. Toyo fanda encore ne ko mona même événement. Ton ne mona même événement. Ce qu'on a comme luka moyen batungi on partager na bango. Pourquoi? Mais tant on comprenait déjà na comment comprendre et ko épargner nga mutu tout même si téléphone nga épargner nga vraiment bad. Et comme atamo bosoko ke musala nga pina muno servir et vraiment nyonso bilamba o nga na sali la choix ye lamba ola tana chaussure mais comme atamo boye ye moko abongami ake o lukato ranger boye aboy ake non mais tu ne comme boye point dans ma part na que mon a peut-être comme autricher peut-être comme dans ma relation mo boye libanda yango komi ko épargner na tika kinanga to fane na mbetu boye so komi kana tananga pona mwasi komi na tananga na zala mobali on refuser nga so no sala ngo par force donc négatif on va peni na e comme le quoi ya mwana inane donc pas façon moka négatif
ntango yo oluka akoma na besoin nango au moins nga na la ba faux date akoinsister omona sula comme na faux date yende bien na ba période na nga pa nende bien non comprendre bon mobali so pina na boya akoluka a tricher libanda donc pour nous garder comme mariage donc nazaki vraiment bon mais eko jour mon na lamuki na tongo ya zaki na chambre nga na salon na bongisi petit déjeuner na ke na benga ye ne ko découvrir na pota na lokolo ne ko découvrir na pota et bana kala to e banda ika mikolo wana bon on nga na moni c'est que ça là qui da kala parce que azaki kala makomo cash même maintenant na kati ya ndako moko na ba chaussettes donc mon akay lo mo bon donc comme on a pena ma colonie boy vide na mon vraiment kala vraiment donc son on lo boy ça fait déjà 3 ans on a mon pena vient na salon ma colo pena vide donc kala mais tant no mon qui yango na pota na lo poto zoki wape o makambo na ote réponse au makambo na ote na tiki mais nous comme na makambo besona et comme plus en pire ils ont continué tant moko lala boyo mona lokwa potango et comme ko bimisa baba donc non surtout ka boyo mona même mona mona ngwe sala poto ezamuki aza diabétique te na yebele pina makambo te mola mukabo mona potana ba kusu donc lo mo bizarre autour nebo alingete traitement azwakate donc non mon makambo louche en plus si ma bokilo nanga maman na ye OK oui vas-y maman na ye ayeki na ndako tango ye na ndako façon maman n'habite je m'excuse maman lesbienne ou comment n'habite premièrement ayebisaki nga non sokola nakangi esui na okota salle de bain wana mama ya mobali ouais OK mama bokilo na nga belle-mère na nga nakangi esui na koti salle de bain okota na okota nzi ko apprécier nga voilà c'est peine nga ka koza nzota bien bakalito yo il fallait pas na mwana na nga mais lokwa za mobali c'est ça mbala mama komi ko simba nga na longolo na sala o nini ko contrôler nga ozoka kala bo mwana o nini bon nga na omona ka mama c'est normal ana droit au contrôler nga na kenda pe na sokola na bimi nkom susu na sali fièvre na ge sokola singa te loko sali fièvre fonga na sokola yo wana mama bokilo oui o sokola nga funa sokolo je trouve ça normal na continuer na salle de bain mais on a mona qui na vraiment lekelinga on a mona qui na lekelinga donc mama komi ko sokola nga te mais komi ko caresser nga mama bokilo oui mais belle mère nanga donc na lobé na été na lobby na été na ki na chambre et lekelinga vraiment isaka nu mais mkomusu pena na mona belle-mère nanga na peni ya plastique oh oui na peni ya plastique donc azo luka coucher nanga ibana ino ndenge nini tango omona ki na peni ya plastique ayaki verre yo omona ki yango na sac to omona ki yango lolenge nini to bosi bokota idana okota pe na elenge eloko yango pe bosalaki bon na ndako wana o nyonso na monaka na pongi donc na olamuka yango nde ezalaka moi pene za nde réalité OK na mona yango nde na lali na ze ya kolala na moni pina ba façon wana ko tango na lamuki eza vraiment réalité eza nini réalité peni na ye alongolinga déjà bilamba ye pe déjà za bilamba te mama bokilo nanga donc na tunie azwa bombi yango oto lali mabe omoni kenga maman entre temps ye pas za mutakala mais oui entre temps ye pas za bongo tango la mukaki awela ki elamba to non et suis na ye za ki vraiment distance na ye OK
ntango naluki kotuna o te nga lingai nasokola douche na nga eza vraiment salite moto anetoya yango aza te wana avandaka na bino to aye koya ayaki koya ye place aye kosukola ndako ya mwana ya nde osokola na kati ya chambre na biso na salle de bain na biso tandis que chambre ne mpe ezalaki na salle de bain donc ntango ayaki te nazo comprendre te chambre ne mpe ezali na salle de bain mama bokilo ayaka koya to so aye koya aza na chambre ne ya part aza chambre na part voilà mais bino mpe boza na chambre na bino mpe ya part oui mais ya se retrouver na chambre ya yo na mobali na yo voilà era mobali azalaki wapi bon na mosala na ye ezalaki plus tard 13 heures ezalaki na ye te nazalaki na 13 heures 13 heures ok voilà ntango esalami bongo nameki kotuna o te se de belanga eza sali te moto aneto yango aza te ceci cela nde nayaki kosokola ebongo mama yo oza mwasi okobombela nga nini donc namonaki yango etondi moto mpo koloba naza te ni camarade ni relation parce que mobali abloke ye bacontact na nga to abloke na bacontact yo réseaux sociaux nasalela te osalela réseaux sociaux nasalela te omwaka nakomi na telefone moko ya appel kobenga mpe ye moko bon mama na bino bozwaka ntango koswana mama te mpo ye moto atindaki yo na libala yango donc na ntango na mama azalaki na mboka mo distance na biso azalaki nanga sur place te ok donc voilà esalami ebongo mais mabokilo na nga ntango namonaki ye bongo adefendaki na ye natikaki na nga mais akomi ti na niveau kotianga drogue na mai na mela boye nalali nalamuki na sentir mpena wi nauti okushila moto wana mama bokilo moto auti osalama mabo oui nakushe na motu to nalamuki natali mpena nauti okushe na motu mais akote na nini omona peni ya plastique donc mama mobali na nga aza lesbienne nayebi te par rapport donc asepelaki na yo asepele na nga donc nga akomi ya mwasi na ye siko oyesaki mwana ye te makambo nyonso elekana na ndako ntango naoluka nayebisa mobali na nga ecréa problème mobali andimaka te andimaka te ke nalingi mama nete na ndako donc ecréa problème donc tinga mona ye kodécouvrir ke mobali na nga aza moto ya bascience mbongo na ye eza ya kisi voilà totapengani ya 5 ans nasalaka baavortement na 6 mois nasalaka baavortement soki nauti osala moto mpena confirme nga ke mobali na nga aza moto ya kisi aza paster mobu paster wana nazwa mpena ta na ye te nalukaka so nazalaki serveur nalingaki na yoka paster wana mais ta mpe ka biso bato ya mbongo motu moko baoluka prochaine na yo yo omonaka neti osenga yo nde ntango na yo osala avortement suka nde ayebisi nga kie soki olongwe na ndako wana te kombo na yo nde liwa par rapport atalisi nga baparenthèse to namona ndako na nga naomona mpena oui c'est vrai mobali no aza na bakisi mobali na moto akisi bilembo yango eza nini oyo esaliki omonaki mobali aza na kisi première mobali na nga ano na pota na lokolo pota oui aza pota na lokolo pota wana ezwaka traitement te ekawukaka te pota aza nango na lokolo sikoyo atambolaka nde nini ya pota mbasu alataka mpe chaussure atambolaka nde nini parce que pota yango eza na likolo eza kote ni parti nini ya nzoto papa po likolo ebandi awa parti na se pota na eza awa ok awa wana sike olata sapato bien alataka ngo te alataka te so makambo na oloba eza fo bokobenge mpe bino mobomona ke donc nalembi kovivre na ndako wana sikoyo na tout ça tomoni oye na bravo jésus décision na yo eza nini eloko nini olingi osala na makambo nyonso ekomeli yo natika malgré eza nzela mama na nga eza nzela na nga te me nalembi yango natika naoyo mposa mpena okabwa na ye jusque là mama ayebi makambo oyo te bien sûr mama na nga ayebi yango te me na minute oyo je m'en fous na nyonso tu mama na nga olingi osala soki oza capable ya miboma mpo nga na boyi libala na oyo aponelenga je suis d'accord
mais aza maman nanga o nyos no mona boye maman ne mutalukele ngango Maman lukelo pourquoi? parce que eza relation maman ya mobali nanga koko na ye bazaka na ba relation mo boye de ba mone moyen remerciement moko maman lukai ko sale se ngai nde ba pesa na famille wana. Si on a comprendre bien maman na pesa ki mobali wana po azaki na mbongo. Po azaki na mbongo, po azaki na mbongo. Donc maman kabi mwana na ye po na mbongo. Sans pourtant koyeba ke mobali na za mutabakisi. Ayebi te même ata mabo kilo na nga maman na nga yebi te ki azala ka les bien. Selon yo maman bokilo na mwana ba complice ndengo mone makambo ngo. Bien sûr. Qu'est-ce qui prouve que baza complice? Parce que côté maman bokilo ala bosenga na yo côté pe mwana makambo un peu étrange. Hein? Qu'est-ce qui prouve que baza na même moral? Bon, makambo mwana mobali na yebisaka réaction ezala elote. Réaction mabokilo na nga supporter liba les abongo. Oya mabokilo na nga sona yebisi mobali créer un problème ki na lingi maman na été na ndako. Donc c'est ça. Na lingo ta la caméra oyo oyayo na lingo lobela maman bokilo banano na maman na bino. Ni no ko loba na maman parce que si je comprends bien maman dans sa base ya okocho na kati ya libala oyo. Ni no ko loba na maman comprendre que place à tindi za place à mabe. Voilà, premièrement maman nanga ana lutete. Je m'excuse d'abord. Naza capable mon sala ngo parce que oza maman. Oyimbisanga pour na sali yango. Ce que ezaki désir nanga peut-être ngela koma ona comité. Loko eza volonté na yo yango otenga na erreur. Vanda s'il te plaît. Voilà. Vanda, merci. Yango otenga na erreur. Mais non senga na yo. Mutu aluka mbongo etikala jamais oluka mutu. Ngai mwana yo na ba classe otangisi nga. Naza capable oluka mbongo oyo za nango. Mais na d'accord te. Yo vana mobali aza mutaba science. Soko oyo kanga na tiki. Et puis ba maman obo préféra kopesa bana bino pona mbongo. Omoni résultat nanga koto na suki. C'est ça, botika mbongo ya na suka te. Na botama na kuta mbongo na kufa na otika mbongo. S'il vous plaît maman, limbi sangai. Malgré ça surpris oyo kango ka briske na sona yo te mais na sali yango. Mais façon na moni okabwana mobali oyo ndo moninga na yao. Donc limbi sanga vraiment pour na relation ponelenga. Et puis pa maman bo ponela bana ba choix eza dignité. So nazali lo en vie, so nazali lo encore faïza, c'est nzambe ne mutalingi. Voilà. Merci beaucoup. Un mot aussi na maman bokilo na yo, ni nyoko na maman bokilo ya. Po na zoki pe mbali na wazali. En attendant bolu ke langa place mobali ya maman zali, poto coach ça est aussi sa dossier une fois pour toutes. Bolu ke langa eska zali, ni nyoko na maman bokilo na yo, komona ke maman wa botelo mobali. Mobali o wana za mobali na yo bala yo mais mama bokilo akomi kozwa yo pe na niveau ya ko tcheo drogue ni no ko na ba jar ya mama bokilo yo conseil ko pesa bango. Voilà, ba mama bokilo précisément la belle-mère nanga. Voilà, soki oza muta science le quoi moi na yo c'est le temps maman lukanzambe parce que vieux oza nango ya mukuse wana tanango longtemps te parce que nzambe o alingaki oza mwana mwasi ayebi yo nzambe o alingaki oza na mokili oyo ayebi yo aza capable kopesa de la imagination na yo mais soki oza muta science te ke mwana no etilisaka yo yo kanga mwana aza muta ba kisi aza muta ba science mbongo neza ya normal te. C'est le temps yon luka nzambe maman telema la milimo no ozala nango soki oze consciente mais soki oza consciente nango yeba ke ta esuki ezali yeba ke vi omene nango ya vi mo mukie fayiza ne muto oloba parce que na comprendre yo na mwana yo obino boza pene na oloba bwebo otiko mona asuna ndaku na bino te na bimi soki bokokai kobimisanga to bien na kokai kobima te na ndaku na bino voilà que na bimi sikoyo belle mère nanga. Merci beaucoup, merci, c'est fort comme message.
Mais na rolinga total la sport il y a comment Kololo Pango et puis on se retrouve avec la grande dame et puis son époux pour tout mais un peu aussi sa dossier une fois pour toutes. Allez, on y va. lelo na Kinshasa eza lisusu mpasi te ya kolongwa la statut ya locateur mpe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre ya dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino takoti na bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango yo cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingi esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux. Comment Kolo Lopango na mbongo ya moke. Merci beaucoup maman exaucée, patience, na nengo pesi biso chance. Ya to koma bakolo mapango. Merci beaucoup parce que ngai na zoyi da yanga mibale. Yo rozelanini. Papa chiki yo ya extra bino toujours bozo isika malamu. Bo benga mama exaucée patience. Yé mo kaza na Suisse sous te akiti na mabele ana terrain Kinshasa. Benga déjà aux documents na mbala moko bana da otonga. Voilà. La grande, j'espère que vous allez prête ya ko affronter mobali na yo. Papa naza prête na tout oyekoya na non prête na ndenga mabete s'il vous plaît na ngala lingaka makambo to ke nango na ndenga kimia po to zali bana nzambe. Voilà ndeko Nij Mosolo Elias bulukela nga place papa Zali rapidement soirée koya. Bonjour papa Naembio. Bienvenue, Zoa et Sikovanda. Bonjour papa. Non, s'il vous plaît, si vous te benga qui est pour te mettre un peu de solo la macamba famille. Non, na yebi que est-ce que Kovana s'il vous plaît. Vous venez ici moi c'est bala pour ma famille. Est-ce que ça nanga mabete limisa. Ah, limisa papa. Est-ce que cause Esika? Monsieur, est-ce que vous avez Faïza? non que sika pardon S'il vous plaît, est-ce que cause Esika? S'il vous plaît. Eh. C'est ça des autres. Vous êtes responsable, s'il vous plaît. Monsieur. Est-ce que cause papa, s'il vous plaît. Zoé Sikovanda. N'a vu que to mekaki ko pe ko kosa po yeme. Au côté dans la carte plateau à télévision. Moi si azamo si na yo to yebi. Est-ce que cause Esika s'il vous plaît? Zoé Esika papa. S'il vous plaît. Merci beaucoup. J'apprécie Lolenge Ondimi Kovanda. Papa, Zoa micro. S'il vous plaît. Zoa micro wana, s'il vous plaît. Ça na fungela yo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, précisément cette émission Bravo Jésus-Christ. To solo ki na mwasi na yo. Yem to apesa ki biso numéro na yo, raison pour laquelle to faire venir wawa. To luka koyeba un peu ba question moi mke o ya koloba sur yo, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Un peu to meka un peu ko sunga bino. Soki kimi a kota na kati ya couple na bino. Maman, est-ce que ko so na papa, s'il vous plaît? Bosolo na nini?
maman nana poso nyonso tu oyebi parce que elonga na ye moninga awa posaki po yo ya awa donc ndoki no te ko traiter papa ndoki na télévision. Maman s'il vous plaît, si ka ko traiter papa ndoki s'il vous plaît, to bongisa, c'est pas comme ça que toke na makambo. Hein? Oko solana papa s'il vous plaît. Iva Faiza mtoloba omoni o nyonso tu na mona ndaku na yo y compris na mama na yo na boyi, c'est-à-dire que na boyi libala parce que wa mutama science y compris na mama na yo. Monsieur bobongi singa apo na yo ka buzoba oyo hein bino bobengi singa awa po na yo ka ye aloba pona nini te yaki da naku alobi makambo azoloba bobengi singa awa. Hein monsieur, est-ce vrai que vous avez ta science occulte? C'est vrai madame? Oui. Non, na tuni papa na bi que c'est madame ko akiza lobi yo azomona clarté na ndako. Excusez un peu. Voilà. N'ébité. Omoni eko étouffé. Toza na choc na likolo. Choc à nini? Ok, pas de problème, ça ne dérange pas. Madame, papa Azawa, na on ngabo solo là, on me un peu expliquer. Est-ce que vous savez que maman me kaka ko lingayo, ko chela yo drogue pour kabimana yo? Papa. Kilo nanga. Mananga na ba et puis pota oya longoli pina chaussette. Papa na pota na likolo. S'il vous plaît papa, ozana pota na likolo? Oui, naza na pota. Eza pota te ki makambo azolo banga na bien ngote. Est-ce que toko mona pota s'il vous plaît? Est-ce que beaucoup serelenga pota oyo? Pour maman nenga zo komisa la pota ngoya pota kisi et tout comme ça. Lakisa? Eza pota o na salaka accident. Et na mutuka yango sala kingabo. Beaucoup de la biso pota s'il vous plaît. Papa tengu sa likolo boyo. Tia likolo balolo ko ya venga voilà. Mosolo c'est bon? Ozu pota? OK, yango de sali ki olongo la chaussure en plein plateau. Oui. OK. Là, tu as ta chaussette. Merci. La compréhension. Non, c'est pas la mingi. Mais maman, il y a un pote l'accident. À l'objet, il y a un pote accident. Salaka. Pourquoi il y a là autre pour dire que ça pote à bakisi. Ozo ikaukakate et tout comme ça. Mais na moni et comme da ukauka, maman. Micro, ça va, maman? Voilà, ça oui. Lobasiko. Ngani mwasi nini nazaki nini na ndako pota oyo moni neyebi te so osali on lelo pansement parce que na moni ona bakusu te ndenge ebimisaka eza pota moko eza spirituel Faiza non ba ona yebi olobalanga elo te parce que o nyonso te osali na ndako no na kati eso omona na baki na longoli na su mwasi oyo yebenga te olobalanga elo te décision ningwana sa oyo bisanga poani Riva chaque 2 heures kenda wapi papa chaque 2 heures ozara na musala osalaka na butu. Monsieur, je suis un homme d'affaires. Izalaka soki na lamuki ba fatigue ezaka moi mbali nyeso soka la mkisani assez soulagaka. Et 2 heures pendant ngai sani. Hein? Faiza. Ko se soulager on ezala ndeyo ndaku na yo. Ezala ndeyo ndaku na yo ozana assez de be mususu quelque part obimaka 2 heures obimi lupangu nyonso ke ko se soulager. Donc ndenga na bimaka na kina soulager pona la musayo na ke soulager. Riva. Faiza. Riva, combien de fois on a ébissio oyo mama bino salinga na ndako? Combien de fois? Et yebisanga yi, papa bino kufana ni. Te yebisanga parce que na su na choite. Yebisanga. Richesse yo lelo zanango, ezala ya mama bino te. Monsieur. Na ebité
na kati musala obengisi nga awa et waza mwasi légitime na bala ye soki osoki ba makambo oyo olingaki oya kozwa ba décision oyo place ya boye mpona nini toyaki na ndako tosolola yango parce que oblokanga yo yebi liwa papa na biso te nayebi te naye oyo kona kimukolo et puis yebisanga nona poso otuno question oyo pourquoi mama nanga ndimeka na bala yo relation nini oyo bozaki nango entre famille na famille ya mama nanga Faiza parce que mama nanga tekaki nga parce que mama nanga pesanga kanda nyonso to ozwa na nango d'accord nyonso to na nango posa sikoyo mais décision nanga eza divorce soki omemanga na l'état te moi-même je vais divorcer monsieur aza mwasi nanga et nyonso azoloba awa bisangage ke ye ngai nayebi yango te makambo to ayo tobimisa awa na absence na nga nayebi te soki oyo alobi nayebi te nalingaka ye makasi nalingaka ye telema makasi eza kaka bon nayebi te riva na ndako na biso towana kombe chambre question wana oyo kotunela ngo riva na ndako na biso towana kombe de chambre ba chambre oyo pa na biso toyo kotunela ngo awa riva kadeti na mino azabe Faiza eza question na pose kadeti na mino azabe naza mobali na yo na bala yo na mbongo opesanga riva naye kodécouvrir koto kadeti na mino aza dernière chambre koto façon mona ko epo bima na leki na yo oza conscient oza na utiliser leki na yo oza conscience na yo garda pour na richesse na yo riva mabe même ata nzamba lolo abimaka suna leki na ye mais oui na bosse na écoute bien avant ya koloba abima na petit sœur na ye akoma kizengi Faiza non papa, non s'il vous plaît kokende nango la brutalité s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît pardon vraiment joie ici kavanda pota na yo omoni pota no oyo eyo diogode joie ici kavanda papa vanda non papa vanda tika mama se défoulé na isa kanda tika ya loba hein ya nango kanda c'est pas dit que o ko lobeza ya solo hein maman eza vrai yala mobali musu ya kobala te ba mama na biso batie biso na erreur mama nanga conduire vie nanga na erreur cadette na bango fille de 35 ans mais azaki zengi azana chambre na ndaku nanga yi na couloir chambre suka kizengi akusha na petit sœur na ye et puis mama bango ayebi Faiza yo mto sali ngabo yo mto ko makambo nyeso pona ngai nebi ki après ko dévoyer oyo kufa ou bien résultat mabeza pona monde no ténèbres na yebi mais na prêtre nango na yebi nyonso pota oeka uka maman s'il vous plaît olobi makambo ebele tike ngai mwandambu obi na tike moi qui dit pas histoire oyo nazo ba te bo ça théâtre donc eza ma boke de chez nous je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe to eza nini papa na biso pardon nanu est-ce que makamunde ko moi ça koloba na ndako boza na kizengi ndeko naza na kasa ndako avant nga na bala Faiza ekuta leki na ngaza déjà kizengi leki na zaida kizengi avant bala ye azala na ndako na ngati ngala papa na kuta semeki na nga wana bien na bala na riva 2 mois après petit sœur na bala directement petit sœur na koma kizengi na présence na nga na zala na mon événement yo ebisanga méningite traitement zwa wapi mais est-ce vrai que me rappelle nan ndeko na we à moi si mais bien ngote papa yebi makambo aloba na nga awa te naze etoni na yoka yo zobimisa makambo boye na tuni kaka eza vrai ou faux kizengi na ndako na nga za te nayebi yango te ata yo pena 2 jours et belé pour vivre papa na biso est-ce que maman il fallait na bengi sa maman pourquoi to jupe maman ngote to bengi mais maman to zuete heureusement to zwa kiyo mais sikoyo na nyonso alobi wana ya ke yo ozana pote ka ukakate ubimaka na leki na yo maman na bino nano est-ce que tous ozana likambo nano ya maman oyo ye mo za témoin vivant ko témoigner que maman na yo alingaki azwa ya violé comment expliquer tout ça maman na nga moi bota yo azana peni plastique d'ailleurs lukaka mais yo est-ce que sozwa kata on soana moi sina yo papa ozama ta ko soana moi so ozolba ke
moi sinon yanda. S'il vous plaît, monsieur. Naza homme d'affaires. Makambu auto lobawana soki mama nanga na yebite. Un jour ameka ko la musanga to lala na ye. Alinga betela nga masolo wana. Mais vu que nazaki concentré na mamna no sa na ordinateur, nazo kita wa solo na makambo te. Mais nazo étonné tiazo misango awa na misu awa ya binoke. Maman nanga za. Ayi so pe que no mama abino pe alinga ki azo. Na yoka yango te. Oyoka yango te. Ayi so que no ina sono à propos ya maman na bino. Ayi singa photo sur maman na wa boti à propos mais makambo abimisi o na yibi yango te. Riva. Tobanga nzambe parce que malgré tozana ndoki mais pas que pe mozana ngweze nzambe. On comprend. Notre temps bozala na ndako na collègue na yo Romi check. Romi check pour azata voyager. Azana ba enregistrement tout. Oya mama na yo. Sozo yeba. Oya mama alingaki. Mais oui, azaba ba enregistrement ngo nyonso so azaki awa ou bien voyager te ngena na ye. Otala ndako na nga libala. Osa ba complot na camarade nanga. Ta riva oza konsoebi ki oza ndoki oza mutaba science. Et puis luka après o luka nzambe poso kosami oza to vivre longtemps te poso kufa. Bon boyebi ke masolo na bino des fois ezo ningisanga mutu no yebate donc na yebi si o moninga na on va calme na me qu'on peut digérer yango je n'arrive pas. C'est très fort comme histoire. Na été makambo lo ba oyo bat ba ola tala ba de ba bolingo. Ngai des fois et ko sa nga mutu passe. Papa na biso. Quelque part makamo yo ba otalo mokili mobimba. On vous regarde monde entier. Tout le monde vous regarde. Mais comme qu'on se défendre moi mke. Na propos nions apparemment au ko lo baté. Makamo nions moi sinon lobby est-ce que ça solo? O nga na yebi azamwa sinanga na balaye. Ou auto dévoiler awa quelques mensonges. À propos de l'okolo, les accidents. Ok, papa, je m'excuse. Ce qui est accident, na cause na kit mo chlorophine quand on na pota. Ou bien to luka méthode mo boye pour et se calmer d'abord. Pour les accidents, ils apportent pour les normal. Je me fous de ça. Aux Nzambe. Mais maman, apparemment aux an courage moko boye de dévoiler des choses maman miné n'embala moko. Je ne sais pas, aux autres salango pour faire tomber mobali na yo topé ba futi yo topo linka l'idée du balango te pour maman mtabete la cop. Est-ce que makamozo ba wana ba tuni aux an ba preuve na mamunyo so bimsa wana. Papa, tu eza bolingo oyo mama nanga a força kinga. Suna linga kete ngena tika. Suna linga kena bolingo moi na mbalite. Nanga kina tika bien linga ko zanenda ku moko te. Po mama nanga lika to zanaye. Mais le quoi nzima ki bolingo evanda boye na linga ke po aza mobali. Non lo ba onte ke na sentiment ou bien pona kiti sa valeur na ye ou bien pona bebi sa personnalité na ye ou bien mutuma na futinga. Parce que nanda kuna na zana tout mutu moko te. O nyonso tunga na moni nazo se protéger. Nzambe na linginga yango yokinga. Azaki pe mutu mo bomanga. Combien avortement nga la sali? Moko eza risque ya vie mutu parce que ba fi ba olandanga. Ba maman ba boti ba ebi douleur wana. Mais nga combien plus de 15 avortements. Mais naza toujours en vie. C'est que nzambe ne mutalinginga. Ya linginga te. Nazo sala ngo parce que soki na luka ko kabwane na ndaku. C'est kaka divorce. C'est que liwa na ngande. Pour olinga donc na kabwane c'est qui na ke publier na ke panze. C'est mia bomanga. Pour ebi que soit bominga famille na ngana mo dire te pa na ye parce que bango ni mutu ba luka libalo. A osala ngo to olinga te. Donc naza clair devant Dieu. Onyon suno loba soki eza lokuta na tambola na ba transport na la mituka presse na lekaka na kufa parce que yako kitsa réputation mutu eza dignité na miso nzambe mais nga na sali yango c'est que ono yebiso papa na nga eza vrai nebi ki oza bandeko basi nebi ki oyo kadule magato za mobali olinga ngote po oza mobali c'est ça. Mais eza vrai
Rive aza mutaba science. Rive aza na mbongo mabe. Si réellement poto eza accident. Lukata méthode mobo et se calmer ce callinga. Ce qui ngano ato exister awa. Rive mutaba science. Monde de ténèbres est capable de mona mutu soka linga sali kambu yongo mona se calmer pota o. Mutaba science. Voilà, Thomas Fabien Azali, papa Thomas Fabien s'il vous plaît, makambo ya makambo spirituel. Papa Fabien s'il vous plaît, sourire ya okota. Est-ce que papa Fabien a la bissoire? Voilà, maman nangai papa na nyonso apparemment zo ko lobate oza trop émotionnel. On a trop émotionné, voulais-je dire. Papa Fabien, s'il vous plaît. Yaka, on me comprend ko. Allô. Voilà, bonjour Papa Fabien. Bonjour. J'ai un micro, j'ai ici Katoyambio. Nabanti Olandi Likambo na Bokebi. Oyoki ba propos nyonso oyo mama bimisi pour na papa. En tant qu'un homme de Dieu, ni nourri ko baki. Ça te peut ni nourri ko lobapo. Tozong c'est la papa. Maloba. Merci beaucoup Papa Chic pour na Maloba pesinga. Na tondi penzambe pour na moma o ya pesi biso. Na yebi ke nyonso esalemaka na bokasi ya Nzambe. Yende muta permettre ete makambo ya boye esalema. Na yoki lisolo nyonso ndenge ebetami, ndenge esalemi. Question ninka na yeba ipa papa c'est papa Riva na nyon mama to benga onka kwa ze na nyonso mama azo akize yo kolobani na kati wana avant que na loba oyo ngana zana yo. Merci papa. Na isalinga regret makasi. Andimaki teke moi si oanga akoya kobisa ba propos oyo aye koloba na lokola mobali nebi ki okokate na présence en Nzambe non s'il vous plaît non s'il vous plaît non s'il vous plaît toke na ona na ndenga ngala tibla ina attitude na yo mais kulingo zo kuna vanda s'il vous plaît vanda pemenya Thomas na kolongwa wa vanda pemenya Thomas s'il vous plaît vanda pemenya Mosala na Nzambe tout ça dossier une fois pour toutes. S'il vous plaît, papa. Merci beaucoup. Papa Nangai, dans l'ingolo ba parole, il y a Souka, il y a moto sur cette émission pour Moussa Nzamba sa parole. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez agité et vie n'anga zo dépend de pas Nangai. Vous avez qui dans Moussala, et vous bengi ngai pona ko zoba oya koloba awa. Nako tolérant oté. Hein monsieur. Vous avez la teplo bo sambi sangai na mwasi o ngala bala na ndako. Et simbate. Et aussi mata mukete. Na zele sengo la binoté. Na sepeta mukete. Papa Fabien, ni nyori koloba par rapport ya makam papa lobi to mama la lobi. Ezapo to sambi sa oté papa. Vous avez chichi wala ko vous chichi fina ngai. Asa mwasi na bala bino koma bo bengisa nga place boye et bo tout na ba question pona vie na nga pona ye ba koko baloba soki ndako muninga ezozika ata bozana binemi mboluka nanu koboma moto wana ape bokolandela binemi na sima edini koloba ke lokwa ndako mwa moto eza ya kopela yango biso toye poto mena bino mwa lisungi na kati ya makambo wana eza wana soki ezaki moto ezopela ifa boya na ndako akobenga nga awa te na ya émission bino ko ba juge pona bolingo na biso nga na ye c'est vrai ça pota na wesali combien de temps monsieur yo zana ko tuna ba question wana tulinka akoyeba papa te nani yo zana na ko telema la kei na ko telema awa na kei na tiki bino non papa eza vina ngesa makam na bino te banda s'il vous plaît et yo ya obeta liso ya vina nga ya libota na nga nini Faiza ke poto kaboni ti on a beti non ni na abona ozonga te na suki après na zongi pa biso s'il vous plaît na ko kende te ko kena te papa Fabien mais quand peu kolwa liloba moko pour te libérer papa pour comme passer. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Je crois que makambo nyonso ezoleka eza nango makambo tellement molimo
ke eza mwa pasi po tososola yango. Oyo makambo eza beaucoup plus oyo Romain premier chapitre ezolobela yango soki ntina ba 28e omona apôtre Paul aoloba sur makambo oyo eza beaucoup plus ntango bato baboyi koconnaître gloire ya Nzambe et que se livrer na ko adorer oyo ezali makambo ya zabolo yango nde ezali à la base ya makambo nyonso. C'est pour cela yango toyaki na idée que tomema mwa lisungi par rapport ya mwa bozangi ezali na kati ya libota po kimia ezala po tala eza mwasi oyo bali me ase décider alongwa na kati ya libala nde moko ya lisungi oyo tesali ke biso tomemela na part na biso donc c'est que ondima mwasi abima na ndako ya libala. S'il vous plaît me laisser na respect o naza nango pana bino namoni naza suna terre vanda ati pona lesa babuzoba o aw. Voilà, merci beaucoup Papa Fabien. Ni nyokubakisa ni nyokupesa conseil et pas ya maman la biswa. Merci beaucoup Papa Chic. Likamuna koloba nama eza ke nyonso eleki c'est noir sur blanc comme on a que ba jouer moins temps et ko siéger au moins na monguna na kati ya libala. Oui. Conseil na kopesa na mama ezali esengeli toluka elongi ya Nzambe. Parce que Bible lobaka c'est lui qui s'attache na prostituée bakoma ane un seul corps et un seul âme. Lolenge moko lokola papa malgré boyine koloba yango eza mwa makambo ebele ya mwa mulili eza na kati. Lokola bazaki déjà basangani déjà bakoma motu moko d'office moi makambo ya mulili eza ye papa eko se transmettre pe pa mama donc nde na yango esengeli toluka elongi ya Nzambe nayebi ke mama il faut disposer pe tana ye parce que eza makambo eza tellement makasi parce que komona nyonso mama bokilo nyonso eleki wana donc eza œuvre tellement ya mulili ezwaki place munene na kati ya famille nde na yango na koyebisa mama tolukelo ya Nzambe nayebi ke papa bisika azali tellement ba proposer ki makambo te na bomoto boya koki ko résister te yango nde aza kluana mais makambo ba proposer eza nango na avantage moko te pona vie ba proposer yango mais na suka ba kobotola nyonso atikali ne mutu pamba. C'est pour cela na kosenga na mama a disposer temps poto ke na séance ba prière nayebi ke likambo yo Nzamba ko tia loboko ekoleka na malamu. Merci beaucoup Papa Fabien. Moi prière à soukane na onaino ba prière à soukapo pour clôturer émission lelo. Merci beaucoup avec plaisir to sambeli. Mon santo na lola Yesu Christo to pesio merci. Merci parce que à chaque fois yo kotaka na likambo omemaka pole pe omemaka solution na kati ya makambo nyonso. Merci na ndenge opesi sagesse na kati ya plateau oyo ainsi que makambo oyo molile bombaki mais na lumière na bonzambe et monani. Na lingi ete opesa biso makasi na kati ya dossier au Seigneur ainsi que tozwa solution ya bonzambe na po kimia na yo ingela na kati ya couple oyo. Na bondeli bongo na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup maman Nandenge. Oye na bravo Jésus-Christ. Namandi après awa okomona Thomas Fabien et puis avocat na biso bakosunga yo pour na démarche bien sûr tous encourager divorce c'était mais kasi et to la volonté oyo moni ko sala biso to za sima na yo mais to champion na mabondeli. Merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Suka zongi te to kutana. Bye bye.